Nazareth Live Ministries proudly presents Pastor Kiese in a live concert in London. On Saturday 20th of April 2019, 7 p.m. to 11:30 p.m. Pastor Kiese live in London. At KLM Centre, 117 Bruce Grove, London, N17 6UR. Special guests Couple Kibala, Pastor Joel Longo, Sister Belothy Rema, Brother Eriche Sungolo, Brother Piero Blessings, Sister Iken Kudinga, Brother Nico Antonio, Brother Alain Bompeti, and Ambassador Lindanda. Pastor Kiese live in London. See you there. Celebrating his 10 years of gospel music career, Nazareth Live Ministries proudly presents Pastor Kiese in a live concert in London. On Saturday 20th of April 2019, 7 p.m. to 11:30 p.m. Pastor Kiese live in London. At KLM Centre, 117 Bruce Grove, N17 6UR. Special guests Couple Kibala, Pastor Joel Longo, Sister Belothy Rema, Brother Eriche Yesu naye epai na yo ainga moko te. Intelligent Premier Event presents Sister Nanette Wetu live in Birmingham La Sœur Nanette Wetu live à Birmingham. on Saturday 16th of February 2019, 4 p.m. to 9 p.m. Le samedi 16 février 2019 avec le frère Héritier Songolo, Maman Blandine Ekula, Maman Solange Musunga, Maman Patti, Frère Yuyu Lombi, Sœur Rose Bijou, Frère Dédé Ekofo, Frère Julien Israël, Frère Dédé Parole, le frère James Kalamba. Venue, Coney Beer Street Community Center, Highgate, Birmingham, UK, B12, 0YL. A day not to be missed. ndeko sokola ni mokili kopesa eloko te me sokola ni nzambe akokomisa yo. Papa nalola Yesu mosungi ya basanto nkolo ole nakalikambo mokuti na sa mokili yo. Papa nalola Yesu mosungia basanto nkolo olemba nakalikambo moko te na sa mokili oyo nzambe. Eloko moko te nzambe elekelaka yo mpona bato bazwa te lelo bakoma na bozo na kompani na yo kaka kopesa bato misala. Yesu malamu nano namona te nzambe ya motema moboto namona te atombolaka bato asengaka ta mbongo te nzambe. Yesu soki ezoya te fandisama kaka kimia, soki ezosimba te zala kaka na kimia, adikisaka basusu na maladi ya mama. Yebisanga monena likambo na yo nalakisa yo nzamba diano. Eli Eli okokisa nyonso nekulusu mpona ngai.
olokisaka baposa ya mitema Yesu. Nazela ya makila ngala komi mona na yo na sekulusu ngana nyonso ya ofele osala ya mingi pona bomwe na biso yango tolobi pona bolamu na yo Nzambe pona motima boboto na yo merci Yesu nange toloba lisusu nini Nikola merci ezalaka te yango tolobi kaka yo ndeko oyo ezali koyoka biso na nzembo oyo nazwi biso eza na Nzambe moko asisaka makambo kombo na ele roi le roi okoki kozala na mbongo na yo okoki kozala na nyonso na yo eza na baproblème suka mpo ozala na Nzambe tozoluka yo Nzambe nazotika te kobela yo butu na moi. Haleluya. Nzambe akokokisaka baposa na yo Yesu. Bonsoir bien-aimé na pesi binombote. Merci lisusu ya kozala na bino lisusu na poka lelo na plateau na biso Chemin TV. Yango na lobi ndeko na ngai oza ya kosepela. Soki na lobi oza ya kosepela, na lobi oza ya kosepela pe la star aza ya kosepela na poka lelo ya kozala na yo. Tozo mona na biso na kati ya Chemin TV. Oyo nyonso tu ayebi ke alingaka la star bana deja kobenga bato loba ke la star aye lisusu poto solo la comme habitude. Benga mama moko, benga papa moko, kotisa batu partager mi émission bandeko na ngai biso na tozo sala kaka musala moko. Yango na lobi bandeko na ngai nadi kopesa merci mingi na Nzambe oyo apesi ngala yo souffre de vie na poko lelo ya kozala na Chemin TV. Na pesi bino nyonso tu mbote mingi lisusu. Lelo na kolomo malemba ndeko na mwa santezo tumusanga me toko linga to solo la likambo pamba te makambo oyo etali biso mi ba mama bat babengi la star babi la star yo olobaka eloko ndenge nozoloba eloko te na makambo wutu koleka etake yo mama olobi nini yango to lisusu na plateau na biso ya Chemin TV na espace amabi ya star to suko solo la kane na loba bandeko nanga o azana besoin ya espace na Chemin TV bandeko nanga kobosa na te contacter toujours numéro ya suki na 160 orozwa la star yemoko pona espace na yo ozana besoin ya publicité ozana besoin basalela yo eloko moko boye bandeko nanga espace eza toujours là tozana tozela bino ba publicité ba Saint Valentin zoya ndeko nanga oseli publicité no wa pona la star alobi na le côté ya publicité na yo ya Saint Valentin benga la star publicité no roleka o pe aza la campagne bandeko nanga kobosa na te la star aza toujours là toko lekisa moi pib muke pa na campagne na yo awa na espace ya to solo la avec Mabi Star na bosa ni te ya koyesa bandeko nanga église FCC ezali ko organiser campagne ezali le 16 na les conventions ezali le 16 na le 17 février to bengisi bato nyonso tu boya mokolo le 16 na le 17 na si Nzambe alola kosala bino bolam na si na lobe loko bobenga star pona sokoza na besoin ba adresse église na biso contactez toujours là na numéro suki na 160 la star azana bien placé ya ko expliquer place église ezali soki pe oningo sala suki no pona Saint Valentin soki obengi ngai olobi ke la star na zwaki numéro na Chemin TV na kolongola yo 10% na bibi ke 5% te 70% te na longola bino 10% soko be na Chemin TV soki ongo sala suki na yo ongo sala basili na yo
olingo sala make-up na yo bandeko nanga naza toujours là pona bino bandeko nanga bako Angola bobenga toujours la star boza toujours ya kosepela. Merci beaucoup bandeko nangai to bandi émission na biso yo la bike banda ko kotisa bokotisa batu boloba ke mama la star aza déjà na ligne aye pona kosolo na biso makambo ezo leka na comité na biso ya bako Angola na asi na lobi eloko. Alors bandeko nanga pona lelo lisolo na biso ya lelo ezali ezoleka na comité na biso ya bako Angola. Na asi biso no sa tout ozoyeba lisolo nini ezoleka na comité na biso ya bako Angola. Lisusu ekomi lokola ba distraction. Misusu bakomi komona ngonde eso bilika moko boye ya sika ekweli biso na comité so bako Angola. Alors eza makambo ezalaka esala kalango pe ekotikala kosalama pamba te soki biso tozwi leçon te toko continuer toujours kosala yango. Alors lisolo oyo toyena bandeko na ngana yasi boyebi ke lisolo ya mwana na biso to bengi na kombo ya Gladys oyo esamelaki bandeko na nga yangwana lelo ba mamebele ba bengi ngai balobi siko la star yo moko siko olobi nini en tant que maman en tant que femme mariée yo olobi nini na place wana conclusion na yo eza nini na place wana etat que yo femme mariée oyebisi biso nini ba pesa nga musamo makasa bani ko kansanga bi oh dans ma kamango elonge ya ndeko la biso Michel et comme il soit amabi ya star bache singala kingo ke etat que yo femme mariée olobi nini ozolo bate pourquoi pas bate bino basa mabale loko bosali ezalaka te tengito yoka eloko epa na yo yango na poko leo bandeko nanga na leki awa libosa télévision na bino poto pesa conclusion selon biso selon la star état que femme mariée en plus selon émission to salaka semaine passée ou to leka awa to salaki analyse ya situation nyonso yango na yena lelo na poko lelo na espace ya to solo avec mabi ya star état que marié état que bandeko na babali bazota la biso na poko lelo na Chemin TV. Alors bandeko nanga na ye awa to lobela lelo ba sujet mibale. Aspect liboso bandeko nanga oboninga la star. Tozo banana na ngambu ya ndeko na biso Michel état que maman état que femme mariée. Pamba te ye aza femme mariée lokola ngana yo zotala nga lelo na espace ya to solo avec mabi ya star na asi nazo lo beloko. Tozo benga ye femme mariée pamba te ne toyebi lisolo ke mobali wana aza mobali na ye. O abala ye apesa dote. Soki apesa dot bi apesa dot te biso toyebi ke ne lisolo zo betama aza mobali na ye babala na. Lokola za mobali ne bandeko nanga yango to ko pesa conclusion ya lisolo oyo pamba te batebele batake biso ba mama ba jeune fille bele batake biso ba femme mariée. Alors bandeko nanga to bandisko lisolo na biso na po ya liboso point liboso ezali pona Michel azokola biso baso to bala donc biso sa général respect ya mwasi ya libala ba mama so totali bien respect na biso mwasi ya libala nazolo ba bien que mwasi ya libala mwasa makangu te mwasi ba bale ba pesi dot les faits à kobala mwasi eza
eza déjà bapesi mwasi respect, bapesi mwasi valeur na miso bafamille tina mokili mobima na si nazoloba eloko ntango ozoleka libanda ozotambola libanda bayebi ke oyo iget aza mwasi ya Frank, aza mwasi oyo Frank abala, bakoloba ke oyo aza mwasi kingani mutu abala ye. Respect wana pote babali yo deja mama epesi yo honneur bake Betty la patronne azali mwasi ya Achille Kapesa epesi deja Betty valeur alibala epesi ye respect. Mwasi alibala aza lokola soda o alati teni ya mboka, tangu soda alati teni bandeko nanga azo respecter mboka ya Congo. Il faut respecter teni wana. Teni azo respecter bandeko nanga eza lokola mwasi o azo respecter nzoto na ye etake femme mariée. Eza lokola mwasi azo respecter mobali oyo abali ye. Eloko inalo babo place wana eza ke mwasi oyo babali il faut mi pesa respect etake femme mariée na sina lobby eloko avant que bato batosa ye il faut ya moko mi pesa respect po bata mutu nosa tout ke akoyeba ke oza femme mariée surtout bamboka apoto tovandi a mais yo moko mama na conscience na yo olobake naza mwasi ya libala omipesi respect wana etake mwasi ya libala na bongo nde bandeko nanga batu pe bakorespecte yo soki ose respecte te bandeko nanga batu pe bakoprofite pe na faiblesse wana bomona basakani na yo yango na lobi awa respect ya mwasi ya libala. Mwasi ya libala azangi respect azo se respecte te nazati te ke na bana o répéter ba mona mingi mwasi ya libala o azali ko respecte te na place na zoloba na couple ne pe ekozala donc na couple pe ba rotosa yango pété ba kopesa ngo pe respect pété awa nengana ba pola ndeko na biso Michel tobeti maboko teke na oyo esalamaki tokondane oyo te mama mais tokosala conclusion eta ke biso basa mibala comment tokoki kose respecte biso moko ndeko na biso Michel eta ke mwasa libala yo oyebi ke ozali mama ya ndaku yo moko il faut se respecter eza lokola mutu normal abundi na mutu aliboma ntango baza okabula bitumba omona ke yo mutu aza normal okobima ridicule omona ke obima zoba liboso ya mutu aliboma poma to mutu ozobunda na ye aliaka na fulu akataka babilamba asala makambo nyonso to ya mabe donc mutu aliboma jamais basolanga na ye alors ndeko na biso mwasi mama ntango likambo esalemi biso etake bamarie ntango ekomeli yo ndeko na biso Michel ntango ekomelaki ye na bandi réaction na yo ezalaki mabe te ezalaki nde kanda ezalaki zu ezalaki na kati
kasi na niveau ekomelaki ekokoma na niveau wana te etake yo fort marié ezalaki na bandenge ebele mama amemelaka likambu oyo esengelaki otraite likambo oyo mpo na miniti oyo tozali awa mwana wana na kotanga komone te mwana wana vi na ye eza vi moko ye moko ayebi vi na ye oyo apasaka nango ye moko ayebi ezala komata be akokita ye moko ayebi vi na ye alors yo en tant que mama tango kotisi bitumba na mutu aza na balaba donc biso ba mama libala soko koti bitumba ne babenga rando na makango ya libanda biso siko ba mama libala tozo matisa neti bana wana tozo tia bango neti ka to mikitisi libosa bana wana respect so ba mama libala ezozala lisusu te etake femme mariée kolandaka ba makango libanda ba komenasa donc respect ezozala biso lisusu te etake yo mama quelque soit mobali na yo azweli yo mbanda oza mwasa libala jamais ko olanda na ba makango wana par-ci par-là olandaka bango soto menasa bango non eza okola ozo komi kitisa po matela minute noza grand prêtre mère yo la minute faut na minute faut ala na ba il faut na charisme etake mwasa libala soto mona ba konjina biso amboka ke ba konjina biso amboka bazoka ba makango te bazoka ba makango mais total ba first lady ba karatela ba ndenge ezalaka ba souffra pe la bandaku mais tellement que ezate ke nazo courager ba tata bo sala buzo ba nana encourager tozo loba ne ba réalité vie o mona ke mokonzi azu mwasa azu makango je me to ko mona ke be first lady akobunza makanga président be akobunza makango ya honorable moko boy to tuko mona ngote ezaka kabiso batase mobala azaboye o mwasa azaboye boye mo yango moto okende ko menasaka bango ba makango wana eta keke toza femme mariée il faut to tika ba caractère wana eza dignité to tia biso na ki mwasa ki mama te pa bato soki oza mama o ba peseli dot il faut na ba capacité belé soki oza mama oza mwasa libala ba bali yo ba vani so na ndaku il faut la mutema munene faut la qualité belé otiki ndaku na yo okeko buna mususu libanda beta mususu obie obengi makane kande na salama ki abengi moso na kata ndaku a menacer eza vraiment dignité état que ba femme mariée to sala kayango eza dignité il faut to stopper ka makambu oyo moi si oya respecta ka mobali na ye jamais ko sala yango okosukisa ngo na ndaku bien aimé po matana minute ndenge za boye mwana nazo mata siti ya pedre na ya telo kombo côté yosko pese change ba ke ofulier o pese siti mo bo akana ki angote voilà no suka mo sa libala esambwe bande kolanga alors bande kolanga yo poza mosa libala loko à la star uzotana na poko alelo esengeli to chanza kaba bichit na biso do façon na biso ya ko gérer likambu façon na biso ya koyoka likambu ato yoki na gauche na droite zala na façon to zala na façon to ko traiter likambu etake ba femme mariée siko bande kolanga lokola eza awa eloko musu ya koloba a eza boye ndenge ndeko na biso a se comporter ndeko na biso Michel po matete otomoni awa bato ebele basangani na nsima mwana bakomi dole baka basangani na nsima mwana wana bakomo bekelema maboko
mais babosani ke yepe aza double fête na couple ya batu. Siko ato ba pona comportement ndeko na biso. Ndeko na biso Michel il fallait yeba. Soki totema ndenga bonzambe bandeko nanga. Mungunya tonga yaka na vitesse. Nino baka ke chemin TV comme na 6e vitesse. Donc diable ndenga yaka la bandeko nanga ayaka na ndenga kanda. Pomba te ndeko ya Michel tolo ba vérité eza kanda mutela takiye. Eza nango démon te eza kanda la tiye. Donc kanda la tiye yango mona koma kina ba makamona soto oto moni biso soto ba image e salamaki. Mais pour ndeko ya Michel bandeko langa na mama mabalo bazona na la star na poko lelo na ngi to yeba biso la bino etake ba femme mariée kanda tonga yaka ekotika yo te soki osali dégâts te surtout soki oza kati na surtout soki oza na kotonda na molimo mosantu te kanda ekolata yo tala ndeko na biso Michel kanda elataki ye kanda elati ye akange ndeko mwana biso 2 jours na ndaku bomoni ka nyonso to elekaki wana soki ndeko na biso Michel azalaki na conscience normale angaya bake eloko nazosala eza mabe makasi lokola akina azalaki anime na kanda asali nyonso tokoki kosala oyo tomoni wana na ba image na nde tomoni ke oyo biso tomoni wana ndenge esalami wana. Mais ton kande esili bandeko na nga kande eke nango ndeko na biso conscience ezongeli ye yaoma ndeko na biso ayokani na ye soni te asengi pardon wana eza état normal ya ndeko na biso Michel de conscience ne ezongaki na bomoto po matema kabo tomonaki asala na mboka kin ezalaki ye te ezalaki anime na kanda meton kanda ekimi ekei kanda monike makambo esala kanda monike likambo ngana sala mesalami il faut sikona kende bandeko musu batuninga nini oyo tem na biso ezali bandeko nanga tem na biso ezali tozo ni conclusion à likambo le clé de Michel en plus leçon ya faire ya ndeko na biso Michel oyo le clé qui était que femme mariée comment to se respecter dans la sens wana tem ezana maman ezali leçon à faire Michel. Alors ton kanda Monique asali misala na ye esala mesili akena e kanda keina ye sikonde ko la biso Michel tanga zongi na poto azongi normal la conscience ezongi lié kanda na elongwe momotone ezongi yo bo Monique asengi biso ba pardon asengi ba tout pardon parce que bomotona ezongi bande kolas koza ke Michel normal lié wana eloko ina le beza yango par exemple muteloko ce que eloko ezali faut to lo ba toujours be biloko faut to lo ba yango eloko ngo eza boy ton kande yaka bande konanga femme rezo tala ngai na minute wana zala na capacité ya komi kitisa yo moko belela molimo na nzamba sunga yo obeli molimo na nzamba sunga yo obima na eta akanda opema te
kanda ezali esprit ya mabe po matin soko tika na etone ya kanda mwasa libala olata kaka kanda obona kosala toujours badege ebele po matin makambo esali ndeko na biso Michel eza ya liboso te ya suka pe te bano continue soko kosala nga nde nazoloba a lelo ta mosusu bato mosusu bazana bazovivre makambo oyo yango tosengi na biso bamama etake bafemme mariée esengeli bango mwasa libala il faut tose respecter il faut tomipesa respect etake femme mariée femme mariée okoki otebala baba te obona obunda na makangu ya mobali na yo etaki oza manager ya ndako na yo manager ya nyonso ntango osali bongo yo moto oza perdant pamba te oyo ozobundisa azali na balabala aza motu moko kayebi ke nde nazokeye bona akende akodétruire ebebi yo oza ya ndako sikoyo ntango yo osali bongo tosambwe otiki mpe nzela na kanda mpe azwi esika na alati mpe esika na ye rando ekomi rando na rando tozomona mpe bana mosusu atobundisi ye nde ye nini akotika mpe mobali no te bana mosusu omona ke obundisi mpona mobali na yo oyoka ke nakotika mobali na yo te ndenge bamona mo balobaki mobali ya moto aza te akomona ke mobali ya moto aza te wana eza balangage na bino mobali ya arlete aza arlete mobali ya la star aza ya la star mobali ya Inis Ndombe aza mobali na ye bokosala te boloba te ke mobali ya moto aza te nani asi mobali ya moto aza te ntango okomi songo rando bana na bakata bango mituna bango bana basardine mituna bango ekatana apelisi moto suka nango mpe mona kanda elati biso bamama yo moko obomi ndako na yo oregrete nsima tala siko place kanda oyo ememi biso bamama apli ntango kanda ememi biso bamama beexemple ani tokolakisa bana na biso mpo bato toyebi ke ntango biso ozali na Kinshasa ozolongwa ndako na bino ozwi mpo mobali abengi so na poto biso bato ozwa grâce wana mibali babengisa biso na poto famille teza mibali mobali moto abengisanga omona mama na bino azoyebi biso mama respecte mobali na yo soki oyoki bayebi biso ke bakangi mobali no na mbanda moto ayo kotya songisongi yo ozongisela motu wana boye soki mobali na nga abimai na yo eske yo ndenge yo kofunda wana yebaka toli mama nzambe apesanga mpe azali na kini apesa yo mbote omona ke amoni eloko mosusu akosepaseke bango bavivaki mpe na nzela oyo tomoni ndeko Michel bamaya soko basufraki kende mbaki bamaya biso na tanga nde bakosufri nyonso atumta basalaka ezalaka kaka papa mama aza na droit eloko moko te mais ata tokomi oza na temps moko ya grâce mobali aluka 10 mosa aluka 10 bozosangisa dans la temps mama biso basufraki na ntango na biso lelo eza ndenge moko te mama biso kutu basufraki makasi po omona ke soki likambo ezali etake mama ndenge nini ya kogere eloko na ndako yo oza manager ya ndako na yo yo ozala lelo kolobaki mobali nanga vandala na sukolo makolo kosukola makolo pamba te yo moto azogere ndako oza na bakapasité nyonso ndenge nini okozwa mobali na yo na ere ya problème eloko mosusu bakomosala biso bamama tozokotya kipoto na biso liboso ngai naza na poto ata toza na poto bamama bala bozotala ngai oza kaka mwasi liboso ya mobali kipoto kosa biso te makambo oloba eza ebele so totali mpe bapapa bakenda koliaka libanga byango kudia donc bapapa bakenda kolia libanda
totala pe eloko nini ememaka bango libanda wana tokokota ofima mingi te mpona alibi na po mama bongisa ndaku na yo bongisa tobongisa bandaku na biso mpo bato so tobongisa bandaku na biso badego tomoni andeko na biso Michel asali ekosalama te en plus biso bamama ya libala tozala na kapasité wana ya kochwasi mobali na yo keke so moto ayebi so ke mobali akingani boye tomoni na mwasi tembeki oza na confiance ya mobali na yo ndeko na okosopa bulu te okosopa bulu te na mbi tolo ozala mobali na ye na ndako papa te naleki balobi boye malgré to dute me tembeki confiance eleki ebele na mu bamama mutu soki ayotaki songisongo ayebisi yo bandeko na ngai mutu akosa yo te okogere likambo ndenge Michel agere yango bongo te okozala na maîtrise makasi en plus li bandeko na biso bazoloba ke mwasi aza na droit akosimba fo ya libala te nde nayebisi bino ke mwasi aza na droit akosimba fo na mobali te eza makambo lukuta soki mwasi azosimba so fo na mobali te eza su libala te ekomi suspect mpo mate soki ngai nayebisi mobali nayaki kosimbaka fo na ngai te nakomi suspect so mobali na ngai ayebisaka mpe ke o laste akosimba fo na ngai te nakofungola misu luka biso basa baluba nakofungola misu ko mpo mate so lelo ke mobali na yo abimi abosai fo na ndako yo atake ma mutu abengi omonake appel ezo continue oyamba fone bandeko na nga bamama tozala na charisme makasi teke bafemme marie keke so likambo nini bandeko na ngai to bande tokoko gere yango napesi mbote na ngai na Polino napesi mbote na ngai na Nono babi mwasa Willy Chota babi Rebecca Molingo napesi Nasi Church na Autriche mbote mingi bandeko na ngai tozala toujours là na ke mwa break muke bongo tozonga lisolo na biso bongo tosola lisusu tango tokozonga su na break boyoka su mwa eloko la sa ngaloba na part ya bapapa bozala toujours branché kotisa batu ya lettre Rebecca bo partager ba image oyo Nasi mwasa dode matulu bana ko partager image oyo pa mata soki muninga na zwi ta ya kotala nga na Chemin TV te akotala yo na Facebook na yo yela biso to sala musala moko partager image wana tana na kema break muke bongo to so ngakala mingi te bongo to panda su poke lisusu Nasi mwasa dode matulu yo po landa pa mata ba bi ke basi apoto ba na soumission te tozonga break tolo bango mwasa koza na soumission na sens na ndenge nini merci beaucoup bandeko na nga tozuma break muke tozonga na bino na minute muke Irvec presents Sister Nanette Wetu live in Birmingham La sœur Nanette Wetu, live à Birmingham. on Saturday 16th of February 2019, 4 p.m. to 9 p.m. Le samedi 16 février 2019, avec le frère héritier Songolo, maman Blandine Ekula, maman Solange Musunda, maman Patti, frère Yuyu Lombi, sœur Rose Bijou, frère Dédé Ekofo, frère Julien Israël, frère Dédé Parole, le frère James Kalamba. Venue, Coney Beer Street Community Center, Highgate, Birmingham, UK, B12, 0YL. A day not to be missed. Brother Piero Blessings, Sister Iken Kudinga, Brother Nico Anthony, Brother Alain Bompeti, and Ambassador Lindanda. Pastor Kiese live in London. See you there.
celebrating his 10 years of gospel music career. Nazareth Life Ministries proudly presents Pastor Kiese in a live concert in London. On Saturday 20th of April 2019, 7 p.m. to 11:30 p.m. elisa moto na kati ya mitema ekuma baposa ya nzoto tobalabaka bamoni balobinanga ozala bongo Pastor Kiese live in London. At KLM Centre, 117 Bruce Grove, London, Merci beaucoup bandeko nanga o bolingaka la star na Chemin TV na espace to solo la avec la star. Merci beaucoup bandeko nanga moto za na ligne alongo na ligne tezola sake amour na bino o bozo porter et pas la star. Merci beaucoup bandeko nanga ndenge tozo kusu na branche. Merci beaucoup na Nancy Versailles en Autriche. Babi moi c'est à donner ma toulou à partager des émissions ya Chemin TV. Babi moi ça libala za la rande boye. Nancy na lobe loko. Bandeko nanga to bandi to continue sur du solo na biso. Soki to kei pona mibali. Atole bandeko so mobali Tony. Atoke pona mibali. Pona ni tozolo bandeko na biso Tony. Tony azo présenter mibali nyonso to ya mokilo. Po mate ya za base. Ya za auteur ya makambo oyo. Ya za jonker la makambo oyo. Na sina beloko. Tony aza jonker la makambo oyo nyonso tu. Mutabeti balo nyonso tu ezaye. Po mate soki ndoko na biso Tony akabima libanda te. Biso pe tokoto ba Michel peut-être tokoto ba pe mwana na Gladys peut-être tokoto ba pe mutu pete. Mutasali keto ba bato ezali jonker na biso Tony. Yango zole aksa biso boye. Mikumba nyonso tu ezala mapeka ya mobali. Ala to bani koloba pona biso ya liboso. Ezali responsabilité ya mobali. Abonde ba biso responsabilité ya ba mibali. Soki totali malamba ndeko nanga mobali azali responsable ya ndako na si la star lo beloko. Landry na si la star lo beloko. Mama asalaka nyonso. Mais papa zana aza mutu train. Papa aza mutu train. Soki papa atengami ekola pe facile mama pe atengama. Soki mama ma lenda te bandeko na ngato kosa liboma to soki papa atengami mama pe akotengama. Pama te papa nde azali mutu train. Papa, il fallait que ça moi ce n'est que hasard responsable. Ndeko na biso Tony atayo moko papa ba papa bozo tala ngai ba papa so bozo tala ngai la poko lelo. Soki ozali mana mura mwasi na yo ndenge bilobi ete mobali linga mwasi na yo. Okoyo kosala makambu oyo osala kite. Soki olandaki ndema ba na Bible ke mobali linga mwasi na yo. Soki ndeko na biso Tony olingaki mwasi na o Michel me makambu oyo exacte. Engala ba ke papa na biso Tony ngozana na olingaki mwasi na yo te. Olingaki yete. Yom to lungi makambu nyonso pa matoso olingaki mwasi na yo. Ndenge le Bible ke mobali linga mwasi na yo ndenge ko linga église na yo me makambo ezali te. Po matoso linga ki mwasi na yo grand prêtre mère. Ongo ko batela enda ongo gérer makambo ebele. Ongo protéger la makambo ebele. Mais la makambo no sa tu yo sala ki o sala kapezo continue ko sala. Ko exposer mwasi na yo. Oche mwasi na danger. Et l'accès que
ozala bolingo ya mwasi te. Donc papa oyo esposaka mwasi na yela makambo nyonso tu bongo bake papa ozala bolingo ya mama te. Nasi na lobe loko. Pamba te papa ozana oyebi nde tozala bandako boye. Soki mama asele ereka muke chaque papa kozwa na se rotombo na kiti. Ekoleka mama no me feza la ka Michel ni fa beta bale wana. Quand to tala toni ngo koma na kiti. Pamba te bino ba papa soki ba yebi soki ba moni mwasi na ba so ala mutu moko kuna te bokoma panique. Mbanga ko so pa bike biloko na ngai bidia ka bato lo babake biloko bidia bantu mutu za ngali yango ozo panique it. Yo moni mibali mingi na tanga likambo ne bake mwasa tricher mbala tricher batebele babela kami ba stock dans la mibali. Pamba to kale ke biloko bidia bantu biloko na bidia bantu mutu so ali yango. Alors ba papa binone miluki makambo. Voilà ça que vous êtes responsable, please ba papa. Faut pas ça que maloba Bible il fait comme ça maloba couple na biso. Bible tell si biso boy. Papa linga mwasi na yo. Mwasi za la soumise. Pour mwasi za la soumise bande konanga. Mwasi fallait sentir katineko, a sentir makatineko. Dans mon bas ça m'a mouna eh. Ce qui bolingo ezali bande kolanga. Moi si à cause de la soumission mo sakala tene tinga boy. Ce qui bolingo za mo bananga, mo bala kabisa ke la star. Lembo nga litoy, keke sa litoy nga ba tofina. Tellement que alinga nga mi bande kolanga na koza la sumi. Donc na koza la sumi ko na kofi ba mo bananga litoy pa bitete amour apesa nga. Il fallait la sumi liboso na e. Donc amour ya na sima ya soumission na nsi na lobe loko. Soki amour ezali amour ne bota ka soumission bota okama mayeboko ezo bota dans la eto sina ko explain no nde nini. Si quand tout na la couple de la Michel na Tony et c'est amour ezalaki et c'est soumission ezalaki pas de toration ezalaki te. Alors ba papa la biso makambu oyo et que ça peuple congolais tout na makoloté ce sont les ba distraction biso na chemin TV lele za mukola suka toko tanga suba kombo wala lisute conclusion nga eza lelo biso basa mabala tozo leçon mibali pa babala bo s'appelle leçon place bozali mutu nozo zo leçon na ye papa zo leçon na ye mama pe zo appelle leçon na ye biso ba mama na ba jeune fille so libala bo zo appelle leçon na bino pa matele ko yiba ezala kelenge mutako sa bino to ngomolo kenele ke mutakala pa matozo yiba okoyiba na 9 jours mais un jour ba okanga yo biso tozwa leçon na ka oyo so totali awa conscience ya mibali mobali faut la conscience moi si azala te ba papa la pe bozo talanga conscience ne fait ça là oye ba ke naza mobala batu apide na MC binoke mobala kokanga mutema te na la lobby to bimbele be na poto aba ba célibataire za na moi speta vana na ye ba 2 ans 3 ans 4 ba zebele moi to ba kobla bango sante ba zebele na so ke mobala kokanga te 3 mois et zebele bon abonné ba koko na biso ba loba koko na yo nga koko na loba ke mobala ngai faza la nani oh fidèle pas moi c'est la star so ka bi ke ko banga ta mo sango te banga ta nzambe ata lelo ki pa non nzambe te
kanisa ke vio na zanango mutapesinga eza nzambe nyonso na kosala molili nzambe akomona yango tobanga nzambe bapapa conscience na mife sala mwasi azala na poto azala na poto tone bato biso balobake basa poto bopusa kotika mibali yango bango moko soki nazala bala mike namoni ke salaire mobali yanga na ki ekomati te parce que na classe abana bazotanga tokofuta bana classe te mama kosala ndi akotikala na poto akoki kotangisa bana mobali ozala kuna na Congo azosala bakonge azoya be mosala na mobali na bakonge bopesa bafemme marie ntongo teke bomesala kotika mibali na bino non mibali ebele bazosala mpe na kine baza mpe fidele na basi na bango so totali ndeko na biso ya Jean-Claire Tony biloko nyonso bakolia wana soki olie kaka bosere minute osili donc omona ke sentiment moko ya minute mokie yango bapapa il faut bozala souple sexe kongo boma mutu ta ndeko na biso Tony eloko kaka ya sentiment même pas 5 minutes nzambe mpe ayebi tina nini asalango même pas 10 minutes soki asalaka ngo 10 minutes bandeko na nga badega monge esalama nzambe ayebi yango nje basalango ya minute mokie pa bikeza leo moko très dangereux sikota sentiment kaka ya minute mokie kaka ya seconde mokie kaka bopa kotala neti moto epeli tala moto epeli mpo bato bandeko na nga bapapa conscience na mine fe sala mwasi azala azala te bozwa raison te conscience fe sala ke naza na mwasi na nga na mboka Kinshasa te be naza na mwasi na mboka poto te mwasi na mosala na Afrique conscience na biso bapapa il faut sala mpo bate loko alaka moke bandeko na nga eza omona ke na te soki na koyo expliquer ngo ndenge nini yo papa soki ozala mboka so omoni ke okokaka motema te mema mabokee na ye so okaka motema kutu te soki otambola kobanga nzambe kende ye moko mpona nini bapapa ya lelo conscience na bino ezosala te bokomi ofela babala ngo ya bulu yeke boci kokusa otili bana boza bamarie oleki babuzo besala malamu kosala no badivorce oleki mobala yango eza te okosa mwa batili bana oza célibataire papa mais oza mobala mutu conscience pourquoi ozosala bino te bapapa okosa mwana bato na kisasa ke monenge eza wana na koti bapapa ya divorce nazozela alors que oza mwasi oza mobala mutu conscience fele esala bapapa oyo oza na Afrique oyo oza na poto quelque chose otika mwasi na Kinshasa quelque chose obengisi mwasi te conscience fe sala kaka na kati ya conscience wana ekotiko tranquille te bona otia ele omona lito te ndenge eza wana ozokosa ozosala boyo te omoni makambo esukaka likola sentiment mokie likola koyiba ata bakangeli yo ndaku bazwi bamongo batie wana bozala ndako une semaine bobima te bokoka yango te papa okoka te mutu akosa oto okoka te bakangelo na ndako une semaine na mwasi be makango ofana na yo obima neka papa okoka te tozalaka me bahonnête omonaki okoka ye te mpo bake eloko moko eza trop glissant faut tozala souple bandeko na nga totokota na conclusion siko so totali na message a mama na biso egeta komi vraiment la star olobi eloko babanga nzambe merci beaucoup masenza bapambola yo ndeko na biso awa Mariliane alobi oza
ozo solo la mama la star. Esengeli toyeba peke ban oya libanda makangu wana omaki baviration bamama ndako ya libala aza na somo te kodétruire ayabi ke yo oza mwasa poto keke somosa kishabi ke oza mwasa libala etali ye te yango bandeko na nga tokokota na conclusion mpa na biso tomokende rapide biso bamama il faut tozala na maîtrise pamba te soza na maîtrise te tozopousse bana na biso ebele bakoma balesbienne na sensi na lobi bongo tellement ke bana na biso bazomona mama na papa trichaka libanda mama aza trop brutal mama asalaka boye ntango bana na biso bazomona ezotikala bango na motu omona ke bana na biso bazoyoka su mposa ya kobala te oyoka papa na biso anyokolaka mama oyoka mama anyokolaka papa na mokunda akendanga na kote na komba na ngai lesbienne kuna banyoka maka te bamama il faut tozala très attention tozala prudente na makambo oyo etake bafemme mariée bino bapapa place bozotala nga toyebi ke na poto mpe bapapa ebele bandaka mabala ebele bapapa baza na makambo na bango soki omoi na poto barevese bino mi bakende ya Kinshasa musu bake Belgique France quelque soit Autriche quelque soit mboka nini mais l'influence no ya mwana poto okomosa na buzo bana Kinshasa eza dini te take bana na nzambe take l'homme marié obali ozadila mwasi mobala libala la star asuki sibo bandeko nanga ete ya biso conscience c'est ça là ba papa bozo a raison te ke abimaki libanda mwasi akokisa baposa na ye te il faut totala pe c'est que makambo ebele mwasi asalaka te sikoso totebi mpe makambo ebele mwasi asalaka te ese mobali wana alingaka mwasi wana mpo nga nasalelaka makambo ebele okozongo mpe tala mboka na ta lelo soki olingi mwasi te mwasi akozala na soumission ndenge nini bandeko na nga soki moto azosanti bolingo azosanti matandura otobengaka azosanti bolingo nyonso ekozanga te na ndako so mobala bike madame yalanga mai mwasi akokende mbangu bana na cuisine bana konguluma tikelanga dame na eve bana na couloir ti na chambre tambonanga kaka nani kaka bongo kaka mwasi akosala mpe mate amour ezali na cuisine eloko akozanga te pourquoi bino bapapa okoki kocomplaine ke basi ya poto baza na soumission te eso yo papa yo olingaka mobali na solo eloko akozanga te moi bapapa amour eza te yango omoni na salon papa na mama bavanda resutu basololaka te yango omoni bapapa toujours na batelefone na bango akende tolete mona telefone omoi batelefone botye bacode pamba te amour eza te bapapa bolakisa bamama amour soki amour ezali papa keke soit toboyi te makambo ekwelaka toujours bato mibali mosusu balakisaka mpe basi bango amour mais mo baerreur ongai bango badistraction omona ekoki koya mais soki olakisi nga amour ke nayoki ke mobali na nga bamoni na mwasi moko bo foso mpe nakosolola na yo ekozala ndenge mosusu mpe mate namonaka amour wana olakisaka ngai nakobenda yo pembe na solo papa te nayoki yo likambo eza ndenge nini ezalaka okosanga te bayebi ke amour opesaka nga nakozala na brutalité bongo te Michel asalaki no bapa bino okayeke soki babasi na mino eza robeba ese biloko wana yakisha bolongo na sentiment te bokende kosala babuzo bikete so nake bongo so nazongi ndako na nga na poto na kozala kimia sikoyo soki mpe poto mpe bebi bana ki baokipe bino te bapapa botambola kobanga nzambe maladi ezali ebele soki ozobanga maladi obikende kobima mwaso na condom bandeko na nga condom na yo promete na yo koloba boyoke condom etobokaka
Soit que que condom est tobo nani condom est tobo babé on dit que tobo c'est bon comprendre accent là pas dans zela mine. C'est condom est tobo kiote. Bon spirituellement mili munini yo comme malanzoto no ko kawana mwasi na yo. Mili boni rozwa o comme okota na foyer na yo. Na nostu bande kodanga lisolo ya Glade Michel na Tony na clôturer ngo na espace na ngato sur avec la star eza ba distraction ce que tu bala ko banga nzambe okuta na likambo te ce que tu bala ko banga nzambe bande kodanga quelque soit likambo eliyo okona na maîtrise ta birobi ke ozala ko tonda na molimo santu ndena koko gérer mobile ndanga ndena ko bisa mobile nga likambo pona nga la star alobi boya ndekona biso abenga ki aloba ki boye moi na eu accident du travail eza accident comme la kila nenga musala ake luka patron na e badi na patron na e patron ngala sala musala na bare te accident ko elinga bona musala bona boy ba ti ko kocha ba to ba des ordres mouvement na mboka na biso to bi ke oui nani bo continue biso za congolais to ngeke kolom muta gérer mboka na biso congolais a koti mais na sima ya président na biso to za na kunki mo za na sima na ye wana bozo ta la kunki wana te bo cheka misu na mino kaka na makaba buzoba o keno ofunda keno ko landela ye mutakele ba sabusi bitakele bele bona poto ba sabusa bo landela ngote ba ojana na kini awa na baro ni babenga na Kishasa awa nini a face ya IDP ce que école nini wana nanzela kimbuta bana mike baza moins de 18 ans balibane ba osanga na bana biso amso ba bana ngo bambua mais biso to telemeli yango te après bande collapse baza victime na mboka Congo nanu ba mama poto to suli kanisela te ke to soutenir bona boye to zune de komoko awa. Allô? Allô? Allô, maman, bonsoir, bengiwa. Oui, bengiwa, contribution des animes. Contribution des animes, maman. Yango to do suki sa yango ke ta ke biso ba femme mariée quel que soit l'ikam quel que soit kani mobile na yo na libala ndenge nini ko za la maîtrise au lieu que o expose mobile na yo yango le to clôturer o lo ba ke eta ke mobile ndenge nini ko linga mwasi na yo pa mwasi na o da pe brita libongo pété dans la sens wana yango to yo lo bela poko lelo. OK, donc conseil on va la faire jusqu'à la ministère ya le bâtiment à la cuisine la maîtrise de soi parce que ce ça dit abanda toujours oyanda barigane na ya abanda kolanda oyo peut-être oyo exemple que peut-être oyo omona oyo okuta na o réfléchir na motuka après ça boy on fait le moment na kanda et après on se kabala na o que ça la prison 5 ans 10 ans oyo dit nous na vote la bande on doit bango mengo yo doit bango il faut vraiment aller surtout et l'autre après il a un zambali na la combien il est bon et combien à la monnaie à l'occasion les vidéos pas que la regarder l'organisation sur les parce que combattre la libère ça conseille la plupart à pour la royaume moko et parce qu'il faut toujours un zambé les zambé à la base il y a une zamba à faire rien donc c'est ça que c'est là libère à la c'est une zamba à base parce que on dit la mascate là c'est pour combattre la mascate là il faut protéger bala na yango mais même histoire yango c'est bon mais ce particulier mo pas na maboko ya nzambe atika kisi wana na maboko ya nzambe peut-être que nzambe ngaka tuli na ndenge na ye on est dans la toujours ya ye les aliki ko ni protéger bala na ye mo ko ite ko perdre bala ngo ya kanisa ko avec ko protéger après que ko na jeu après ko na prison donc c'est confier ma rappeler les solo ya tort yango la vie de ce sont les gens par les gens sont mauvais
tant tozomona eza tout na biso totika baventure totika badiscute ya kosoba nzambe aza maître aussi et c'était la fille bato koro bazobenga au Congo passe au Congo non pour moi elle a mérité elle a mérité la jeune fille ezalaka te non omoni mobali omoni est-ce que vraiment un bon tonton après kozanga mwasi na ndako toza comment il fait comment il fait et en plus eloko est vraiment expliqué moi aussi je suis une jeune fille leloko ozobalaka la mingi te comment ozanga mobali na yo tikristo aloba te ke non elle n'a pas honte elobaki o abebisi fiançai nanga really akokozala quand même yoleka na tele so ezaki ngo na oyoka soni yosala oza na mobali oza na mwana okie mpe na ndako mosusu otiki mobali na yo na ndako soki fiance soki makango nayebi te makango ayebi ke no mwasi na nga aza na terrasse yo imi na mobali sans sous-vêtement itene ezalaki nini voilà elle a mérité parce que en tout cas moi trésor image nzamba pambola eloko esalisi toka pasi parce que ezali nudité ya mwasi eza lokola amisambisi michel amisambisi en réalité mais elle a mérité ana malengo contribuer azala plan c'est inaokata azala ok zela mwa mokila bele akanisa te tokoteli ye mutu akoteli aza te pasi na biso eza kaka parce que basambwisi biso basi apart asaki nini libanda te piana elle a mérité Baba mtema minanga, merci beaucoup de la contribution. On va pas toza na mutu pas na ligne. Merci beaucoup. Bien, ça sur nous à Kitoko. Pour ningo bima Kitoko vraiment mariage, anniversaire, bien star azawana mazuba pambola la vraiment nous avons pambola bino. Je vous lance. OK, merci beaucoup maman. Alors sister lango lobi nini? Allô, bonsoir la star. Bonsoir ma chérie, Bengo ya comment on a? Non, c'est la belle, hein. Joujou la belle. OK, contribution des années. Ngai contribution na ezali na oloba par rapport à Michel na Gladys. Na ko condamner Gladys, na condamner pe Michel. Contribution na pas Michel ezali, Michel étant que moi c'est libala, il fallait quand même la maîtrise. Koza mutema munene koyeba ko gérer situation yango kosola na mwasi wana etant que ndeko quoi mais la condamné ka parce que atika qui est nu alors et ça lui propre te quoi mais azana droit na ye parce que Michel to condamné Michel mais to yebi motema na ye to toza basi mais motema mutu na mutu ekeseni mwasi musu réaction na ezalaka bongo brutal mwasi musu pe akoyeba kogérer yango akozala patient donc to condamné en tout cas nazo condamné ye ka basi katika fille wana ni mais aza na droit parce que a mobali na ye contribution yango epa Gladys na oloba mingi te na kozala mokuse Gladys konte na opesa ye na ficha faza mayele mutu bokabwana mikolo ebele abengi yoka stibitement brusquement ok bosko so babomaki ende na kendaki wana donc next time azala mayele quelque soit aza na copain moko akabwana kala so babengi donc akota na baje wana te parce que akoki pe ko perdre vie na ye babomi ye donc okufika bongo sans trace bien que msu batrace nga yobima nsima mais prochainement dans la mayele. Donc, contribution à des abonnements. Merci. Merci beaucoup. Bye. Alors, papa, on va contribuer à l'émission. Zera, papa, Nathan Nino. Alors, bonsoir, papa. Allô? Allô? Bonsoir, papa, contribution des années. Contribution na ezali kaka iso nyonso tozwa leson totambola kobanga nzambe wana nzambe akokumisama. Ok ko bino bapapa sikoyo etake papa obisi bapapa nini bapapa nini kodia partout bapapa baza fidèle te na basi na bango oyebisi bango nini etake papa nakoloba kaka korespecte baengagement bozwa ekolanda libala mpe eza lifuti te
pour Bible lobby, le soleil des péchés, c'est la mort. So, masumu yamebaka kufa na mulimo pe na zote yakufa na mabuta. Aha, amen. Ok. Merci beaucoup bandeko nanga o ba contribuer na émission et à la star to solo là. Merci beaucoup ceux qui n'a pas dit côté un message à cœur. Bila lobby est loco, maman la lobby est loco. Moi si surtout o aninga la star, il faut en est loco. Si tu passes ma balle, est loco ça raté. Na pesimbo te na dadi il est dans l'homme en nord. Balobi yo déjà babi fanderi na ngai dadi il est nda. Fanderi à la star na bosete o pesa mbote na Christophe abi la star ozoloba eloko. Merci beaucoup bandeko nanga. Tokomi na suka na émission na biso kane na lobby bandeko nanga soko ningo espace contactez toujours la star. En plus bandeko oboninga la star bo s'abonner na chaîne nanga YouTube soko beti kaka mabi ya star TV okomona ba émission OP ezakuna na kati na bosani te bandeko nanga ya kopesa bandeko nyonso tu ba soutenir ngai na Sheme TV na pesi bino ba mbote mingi na pesi mbote na ba client ngana so ya suki na pesi mbote na bana nzambe nyonso tu bola nanga toujours chaque lundi na 19h juste 20h juste oya yebi kaza lisolo na ye kosunga comité na biso ba kwa Angola ko banga tende ko nanga benga toujours na numéro ya suki na 160 tokolobela lisolo na yo pote esunga comité na biso ya ba kwa Angola soki pe ozala lisolo oningo leka na plateau na la star benga toujours na numéro ya suki na 160 ba la star émission ni nozana Angola na leka na plateau ya Sheme TV et pas ya honorable SK ozawana tokoyamba maboko ya kofungwama bobo sala pete bandeko nanga se volonté zo ya moto nyonso toko benga na Sheme TV akolobake la star na soki numéro na Sheme TV na kolongola lo 5% te 70% malongolo 10% na si na lobe loko benga obuke suki no balobi moi loko fezala banda Saint Valentin na yo lelo la star abanongo déjà tala ka balobi ke moi loko fezala. Merci beaucoup bandeko nanga toleki na moi publicité moko tokomi na suka tomonani lundi na 19h juste bozala toujours branché na Sheme TV bo s'abonner massivement na Sheme TV bo s'abonner massivement na YouTube na biso Mabi Star TV bokomona be émission oyo ezakuna. Merci beaucoup bandeko na ngai wonga la star tomonani lundi na 19h. Ce que bako balancer biso image ya Nenet. Intelligent Premier Event presents Sister Nanette Wetu live in Birmingham. La sœur Nénette Wetu, live à Birmingham. On Saturday, 16th of February 2019, 4 p.m. to 9 p.m. Le samedi 16 février 2019, avec le frère héritier Songolo, maman Blandine Ekula, maman Solange Musunda, maman Patti, frère Yuyu Lombi, sœur Rose Bijou, frère Dédé Ekofo, frère Julien Israël, frère Dédé Parole, le frère James Kalamba. Venue, Coney Beer Street Community Center, Highgate, Birmingham, UK, B12 0YL. A day not